Bandeko bolingo mbote na butu lelo esengo mingi kozala na bino elongo na banza tozwi vraiment journée ya malamu lelo pona bao baza ko banda journée nzamba ebana ko pambola pe ko batela bino kuna pona biso bao tozokende kolala kala mingi te nzambe pe asili ko batela biso pe ko batela biso na kati na butu na biso lelo yango wana yambo ko kende kolala na teki na verset oyo nzambe atina mutima na ngabana ko partager na biso so elongo ezali na Romains 8 verset 28 le biboye nyonso comme la kabiso nyonso oyo esali makana bomo na biso ezala na pona olamu ya bana nzambe. Cela veut dire que tant que tu as traversé ma difficulté, tant que tu as dans ma situation où tu as comprendre tes bien aimé, tant que tu as que tu as ban nzambe tu vandi na kati lelo banaye que tu as na kati ya maboko na ye tu sengi ko bangate ya solo tu ko za ba difficulté bitumba mais to ye ba ete nzambe oyo azotinda ngona nzela na biso ye ako ye bana kolongisa biso ye akoyeba na kosala bikama mpona biso ya solo ndenge nalobaka toujours que bomoi na biso eza lokola eloko babengaka na français puzzle eza lokola photo moko ezalaka wana ye mais biso totia yango esika moko mpo ekoma na forme wana. Alors biso bana nzambe esengeli toyeba ke tosala mosala esengeli to avancer tobondeli mais to avancer ntango toza koavancer na nzela na biso tozokutana na mikakati tozokutana na bitumba et bitumba ne limbisa biso te bitumba ne bangisa biso te totala Joseph ndenge ezalaki na l'histoire na ye ayebaki ete nzambe alakaki makambo ebele akozala munene bandeko ne bakongumamela ye membo otala bomoi na ye bien aimé ndenge elekaki yango wana biso bana nzambe tosengi toyeba ete bomoi na biso lokola esime na boko na nzambe moyini aza na eloko te ya kosala ata atindi baflèche na ye ata atindi bamisala na ye ya babe mais oyo aza na kati na biso aza monene koleka totombele toujours mokako tokumisa toujours kombo na ye parce que ye akolongisa biso mpo azali toujours molongi tobanga eloko moko te bana nzambe toyeba koyika mpiko na liloba na ye totelema na ngwi na kati na kondima na biso tosimba liloba na ye toyeba na kozala toujours na écoute na nzambe parce que azali nzambe mpe akosaka te bien aimé akosaka te mpe akotikalaka jamais kokosa soki likambo na yo oyo nzambe alakaki ekomi te eza foti na nzambe te mais ezali foti na yo moko. Alors esengeli mpenza biso bana nzambe toyeba ke nyonso oyo ekoleka na ozingazinga na biso ezali mpona lokumu ya nzambe toyeba yango eza na eloko moko te ekokomela bana nzambe saki ayebisa bana na ye nzambe ayebisaka biso toujours soki ezali mokano na ye te akoyebisa yo keba akokebisa yo bien aimé akokebisa yo vraiment na kozana esengo mingi lobi tokolobela susu makambo oyo un peu plus na molai na mozindo en tout cas nzambe apambola moko na moko toyeba na kondima ete yende masiya azali na liloba ya suka na bomoi na biso yende azali na accès pe azali na pouvoir likolo na biso nzambe ayeba na kobatela moko na moko butu malamu pe moi malamu na bao bazolanda na moi kuna nzambe azala na biso tomonani boye lobi.